Jésus leur dit, allez dire à Jean, ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu, que le bois te marche, que le sourd entende. Moi aujourd'hui je témoigne la gloire. Mama Lopangu a été kotika biso awa précisément toza na famille na parcelle familiale bisika oyo azai kovanda bisika oyo liwe ekutela kiye toye ko rendre bango visite et puis toye pona kobongisa kaka comment to sala poto kende kotika ndeko na biso na dernière demeure na ye awa bozo mona plateau na ngai toza na bayaya na ngai na musala na souci kaka ya koluka to s'organiser que mambango leka vraiment bien bato ya TV na bato ya presse en ligne tozo lukaka neni ya osala pona to kene kotika notre sœur na dernière demeure nae entre autres notre maman aussi ne nous a pas laissé atindi délégation o izaka bande ko na biso na musala ba ko rendre visite pe koyeba c'est quoi le programme o famille ezo bongisa pona ko kende ko sala makambo ya ndeko na biso. Bonjour madame. Bonjour. Présentez-vous. Et de quoi vous êtes venu nous parler, nous rendre visite la famille à Ndeko Kamo Lopez? Oui, Naye, parce que je m'appelle Dani, Dani Bokombe. Je suis aussi journaliste, j'habite en France. Mais Naza plus Mikolo na Kishasa trop. Alors, Maman Denise, notre première dame, Nasoula qui n'a hier soir, pour Namakambu ya concert na biso. Evelyne Ouakoufi et ça qui passe mingi tout ça qui n'a qu'un piano tout ça qui en parce que tout ça qui est mission et puis dans celui na Maman Denise il y a un tindinga na ya awa na tout na état de besoin et là on est basé dans besoin pour na kokunda Evelyne il y a une présence dans les awa na qu'un piano de toyer awa lelo. OK, ce n'est pas facile hein tant on sangwane comme la kio et ça la qui on ndeni ba liwe ça aura toujours passé hein ça aura passé et puis il comme qu'on réfléchir parce que les Indiens peut-être demain ça sera moi, peut-être demain ça sera mon frère ou bien mon fils et tout. Donc ça fait toujours mal, ça fait peur. Alors il faut tous arabiens abattu parce que lobby nabiso to ebiti ça na maboko nzambe. Et ça aura toujours passé na yoka qui en haut et ça qui vraiment très passé la raison pour laquelle na sola qui on a la première dame. OK, bah relation à Malamu, souvenir à Malamu, il y a Kamo Lopez au Garda, c'est quoi? Tout ça qui vraiment projeté, tout ça qui va camarades, tout ça, à concert, on a ébaqué, mais c'était une fille très gentille. Azaki toujours souriante, Azaki gentille, na batunyo et tout. Il y a un moni qui en tout cas na ça qui est fort pour naïb sa maman pour toya asala quelque chose na kata matanga. OK, conseil moko ko pesa to mot de la fin na yo par rapport à circonstances toujours les kanango monsieur zo les belé na ba YouTube bazo koloba o eza un peu contraire de ce qu'on vient de écouter maman parler tout à l'heure. C'est quoi les conseils par rapport à bato bazo sala ba émission là? Conseil européen ça conseil so bato balingi na bamba ça ba base na ba internet au pekisa bango te hein européen ça conseil mais matanga muto ayebana c'est toujours comme ça ngaba makambo ba polémique ba nini naza kuna te. OK, merci beaucoup tozo ngeli babi yende muto aza répondre ta maramunyo so. En tout cas merci beaucoup. Alors na senga bande ko na biso o bozo opportunité ya kolekaka bo simba moi Miko oyo evimbisa bino mutute vraiment Miko evimbisa bino mutute ngapo nanga na okaki information o bokosi kosi ba kinois bokosi ba na poto ona Evelyne babokela kiye mbasu soki ya bord yango police keso makolo akufi o que ces informations ya lokuta ndeko na biso akufi na malaria bino boza pressé ya kokende kopesa ba message ya lokuta pourquoi awa toza na résidence familiale. Ndeko na biso Evelyne yango c'est que liwa na ye peut-être et sepeli si nango bato msusu ya ba internet yo. Comment bokozo réputation ya mutu o akufi bo sambusa ngo na ba niveau bo sambusa. Et ça sens na landi gilet botala tala tout ça gilet botala tala oyo na ndenga TV Kinshasa za sans valeur na ndenga internet za sans valeur
Julien Botala, bon, on a habité vraiment ce que Julien Botala, la Goloba, aux autres, dans l'équipe TV, on peut savoir, mot d'ordre, na yo, ah, Julien Botala, on a l'autre côté na TV, on a l'autre côté même na Internet, on a Moutounio Solinga filmé Marambo Evelyne, il faut que ça nous contribution. Est-ce que famille Evelyne, c'est une contribution à ba journaliste? Biso moko ba journaliste, to ça la contribution na biso, c'est la volonté na biso. Et ça te que bino bo comme ici ba matanga neti, ba sango moko ya plaisir, pour bossa ba association na bino ya kosenga ba tuba mongo mais non. Matanga ezali biso moko to ebike Evelyne azande ko na biso. Chaque mutazana ndenge na ya peselaka. Emsunga na koya boy na pesa nanga en coulisses. Est-ce que pour ngana contribuer na Marambo Evelyne il faut ka mokili mombe? Bon, OK, tomoni délégation ya maman Olive pardon. Maman Denise a dit délégation pour na ko ba programme ya matanga. Bon, en dehors il y a contribution, il y a première dame Wazali Maman Denise. Est-ce que biso moko confrère naie, consoeur naie ou to samsa naie to s'organiser de quoi? Bon, pour na biso moko na senga journaliste nyo sozana bonne volonté. Oh nyo sozana bonne volonté. To lekika na famille, maman pe azada awa. Bosu déjà ba veni, chaque mutu contribution azana ngwa ya pesi maman e ko sala bien. Et comme ça, la biso toujours bien. Chaque moto, on a 20, on a 30, on a 10, on a 50, on a 100. On a Evelyne Kamona Namoura solo. Il y a Kamona famille, solo na maman, tika quelque chose na yo. Donc c'est ça. Maintenant, il y a CP Lissing et Zara, effort auto sali quand même. Il y a comme ça message, pas première dame, c'est un abisso Dani Bokombe, à saler libiso vraiment effort. Donc première dame vraiment ce qui a soutenir makambu oyo ngana otika na souvenir bien ya sœur na so Dani Bokombe po aza sœur vraiment ngana aki kolela na maboko na ye akomisi pe message tozana ba vie belé na média ba vie belé atop memi message ya Evelyne ba nga ba komisa ngwe pa première dame té ezana ndeko na biso auti okufa nani ndeko na biso Jani célèbre to komisa message to mona ndeko Eliezer Moïse Katumbi atindaka mbongo ndeko Eliezer ayaka kotika mbongo bakenda pese baso na Afrique du Sud malgré simbaka te. Donc on a besoin ya batu ya bongo o bakomisaka message. C'est ça. OK, biso to sisi na tête kali question moko ba image ezotambola ba ndeko na biso kana musana kata internet oyo ko filmer lopangu, ko filmer douche pour question ya ko minimiser place oyo ndeko na biso akufela ki comme za famille na ye yo ko loba nini pona bandeko wana. OK, merci beaucoup. Bato bazo filmer lopangu ba Evelyne ba filmer ba douche baza bazoba pena bazoba numéro 00 Evelyne nanu shebango za na avenir ya kitoko na bandal papa zela filmer ngana nuboya banda ko filmer tourner pena boy oza cameraman na lokuta yo tourner pena tourner bon mon avenir ba Evelyne tourner afanda na avenir kitoko tala lupangu na bango ya ngwana sima na biso lupangu ya bien bino batu bozo boye bozo filmer toyeba place ba parents na bino bazalaka te place bokolela toyebite misusu bouta ba malweka misusu bouta ba matadi misusu bouta place mengu azala kuna kombo ya mboka na zani osoma ba identité na bino za te mais Evelyne aweza chez ba parents na ye yo za sir ba journaliste ba mbenga ko biso bana bandal oza sir pena soki tolobi to bando filmer que chaque journaliste est là qui s'appelle chez bino obi ke belé ba olaksa te peut-être gloire olangi kaka na Evelyne nde na moni mapangu na bango eza ça va yebisanga lupango ba Evelyne eza lupango ya coin espace ya munene boy espace dans air yozo filmer chez ba Evelyne espace ya munene boy mo pepe kitoko eleka na lupango parce que bo critiquer ngo neti na nini bo critiquer ngo neti na nini eza ki mutema mabe ki mutema mabende zo rende na internet. Merci beaucoup.
Ok, merci cher internet fidèle abonné à El Midi TV car na cadre Moussala eza pasi todo sala Moussala toza la pena bolinga bande ko na biso to linga na vraiment na mutema bolinga ngo zala ya munoko te pe zala ka raté tant muto aza vivant même si notre sœur notre frère a se retrouvé na pasi ya liwa ya mais maladie toza la kana lolengi ya kopesa message toza na lolengi ya koloba parce que le linge sale c'est lave en famille mais apparemment tozo inana to linga na munoko na mutema te eza na rapport te soki muto akufi faut ko kino ko filmer douche o azai ko sukola parce que eza nango important te ngana ye awa po première dame maman Denise Atindinga na solola ki na elobi likamponga pe na journaliste na solola ekili liwa ya Eveline o esali biso nyonso pasi alors ayebisinga na ya kozwa état de besoin ya makambo nyonso oyo boza nango besoin mpona kosala matanga mpona enterrement mpona nyonso na ya kozwa comme ça na memela ye Maman, excusez, soki okofanda koto kozwa mpona moni koto mwa molili ezali contre les jours bokaele mama mwa place awa afanda koto sola mama lobi papa si apoli aza tuna question pa maman maman bonjour nalingi kaka na ye na première dame maman Denise Tshisekedi Mutatindinga nazwa état de besoin ya makambo ndenge eleka matanga enterrement makambo nyonso ndenge bosala parce que nasololaki na ye mingi mpona Eveline lobi na butu yango wana lelo na ntongo abengaki nga lobi na ya kotala soki esala combien mpo aide asuna nga merci mpona motu na botuninga état de besoin nakoki koloba te ye moko mama yebi kokunda ndenge esengaka mbongo nakoki koloba te ke nakata montant nasala boye nasala boye oyo ya kopesa biso ya mokoya tokoso tokunda Eveline Kamo mwana na biso. D'accord, merci. Alors, maman liloba pour la ndenge maman tindi soza moi liloba message. Alors maman na habité ndeko na biso Eveline Kamo azalaki mwana yo kotala lelo akufi première dame atindi délégation est-ce que s'attendaki na raconte autre na remercier na maman puisque azali mama ya bana ntango ayoki lolaka ya boye atiki biso te atindi bino boya po bokutana na biso nzambe kaka zwa lokumu oyo ezangi nzambe abakisa mpona ye. Ok. Alors mama toyebi ke Kongo mobimba eza na pasi kokufela mwana na yo ya mwasi oyo azalaki journaliste ya monene oyo lelo tomoni bapage nyonso tu bareseau sociaux nyonso ezala koningana foto ya Eveline ezodefile wana tout ça esalaki yo ndenge nini Eveline yango koexplike biso mpo tomoni bato bazopakola bamessage ya lokuta ebele Eveline yango eloko nini etungisaki ye akoma na niveau ti ya kokufa bongo bakelaki ezalaki na mois de décembre bino boomoni alikaki susu te bon formule 1 oyo asala oyo aza na plate na Kimbondo ntango bauti poto na mwasi na ye mwasi aye atuninga Eveline aza wapi ate Eveline babwakeli mbaso alali na chambre poso ozala moto na malade obomba te tanso moto wana akoki kobikisa aki azwi mobile na ye bayi kozwa papa moko asalisaka yango basalisi Eveline abikaki obino bajournaliste nazoyoka boza koloba ba n'importe quoi bani Eveline abikaki komi kotambusa motuka na ye ayebisinga mama na mois de mars na kozonga kosala ngana bien nzambe azolikomi komisala aye namoni azolenga mama malili ngabi te ntango mosusu eza kaka bagrippe oyo ekomi likolo oyo donc il faut tokosasa examen Eveline amemi dip na ye ake tosalisi examen na exose ya awa
quoi docteur alobaki soit ta perfusé ou bien la bakini na obité maman somba ka bakisi ngai moko maman na ke ko somba bakisi na ka ko mo ça ameli premier jour deuxième jour et puis na bon comme la kiss na ko bon de na mais la kiss jeudi oh la kufaki na zo pelisa moi na ko yeba pete soke na ko ba petit comme ça et puis mais la kiss ah boy comme na sala azolo besusuté na bengi mama leki na ah Evelyn na boy comme la kiss yoya ayatali azotuni ba question azolo na ko lobate mama leki na tuni azolo bate pona ah tamsuka ba caprice ba et si li pena zo sa musale pour la lambela e na bongsa nini ko ba ditokota kape boli na zo sala musana zo kota na ndako na fungoli rido na tali ko mona lali na ah mama na lali na ngani komi jeudi wana afandi noko ne kutaya kotala ngaki na kota na chambre bo na moni moto kingo mopanzi loboko mopanzi na tomboli mutu na oki mutu kilo na simbi makolo na oki makolo malili ne na bandai ko ganga wae bandi ko ganga na bandi ko ganga Evelyn na kufe ko misala. Merci maman ndenge toki explication na yo et ça li bien mais bato mususu nde bazo panza sango mabe ke mama sala ke Michel lobi Evelyn babwakela ke mbasu na sexe yango ebomiye bato mususu bakomisi bakomi ko interpréter mon ndenge ya bango Evelyn lokola kufete mutaka na sima Evelyn bato bakufite et ko lo bato ko le Evelyn na kufinde ya kangi non oya ko commenter na ye a commenter parce que zo sala ngai bina za azaki mo ene nanga because azaki moi c'est à valeur dans l'état papa sali so Evelyn azaki moto abande ko sunga biso abande ko sunga biso Evelyn tozanga te ata moi mukete bosala boy bosala bo ya mona zo baka soto za liwa ya nzambe nzambe so mais soki za mutabuki mutasali Evelyn bo mto ana kakota na sala nzambe moko akosala jugement journaliste kutu na sali kaka interview puisque bolobi mama mutatindi bi nalinga ki suko sala te message nini asuko pesa na mama Denise ndenge azwi pena atindi batu poto moni déjà ndenge mama Denise atindi batu bo seke matango akozwango en charge azwango pena charge mobimba message noko pesa ye na bandeko na biso bazaka na poto balobaka mama Denise asunga batu te message noko koba bon message na koloba kona mama Denise na remercier puisque na remercier puisque tango yoki sango bo memeli akangi motema te atindi bino bapanzi sango boya bokuta na biso baboti na ye toyebisa ye oyo ndenge na yebisi bino nzambe abakisela ye oyo ezangi komsana bango ikendele koso. Merci maman okokende no fanda en tout cas merci ndenge accordé biso vraiment merci la pena sepeli ndenge bolobi yango tozozila mais tosali programme semaine bino botie date nini le 27 exact jeudi bakundaye le 28 vendredi wana bo sala ba échange de numéro na délégation ye po boye bandengo basala makambo nyonso peut-être bango emso ba somba mabulu biloko nyonso déjà bozala na programme moko na délégation maman problème de téléphone ezali la téléphone. OK merci. Alors, Sœur Dani, en tout cas, on a fait ça, merci les sous-sous. Quand la nengo ye, au côté na maman, nengo bosoli, et ça lui comment? En tout cas, c'est pas si mingi na peut-être aux autres la version de bébé, nga to na kanisa kinde babaki, babaki la kimba suna sexe, des batu bazolo bébé, bon maman ye moko moboti ou avant d'aller à expliquer mais ils ont la loi, et ça va toujours passer. Et ça lui vraiment pas si mingi mais bon, on a ce que les gens disent maman lobby à éclaircir vérité des années. Voilà. Bah, côté là au Congo na biso c'est comme si ba tambusi sangwa lokuta peut-être bandeko balinga basunga Evelyn pour na matanga bazala décourager pour ko déjà koloba que non
babwakelaki mbaso ya sexe image ekendaki neti mso Eveline abimaka na mibali ya bato tandis que toyo oyoka mpe na source information yango ezalaki nango lokuta nayebi te kosenga nini na bato nyonso oyo baolanda biso oyo mpe baza na besoin ya kosunga peut-être baboti oyo Eveline atiki basunga soki ekozala te kaka soki babwakeli vous si c'était vraiment que ezalaki même mbaso ya sexe eza babwakeli babwakelaka te soki obima mobala ya bato jalousie mpe ezali baomona progression na ye bazomona ndenge asala mosala na ye zuwa kaka motu kaka azala nango boya kobwakela mpe motu mingi babwakela bango eza teke babima na mibala ya bato babwakaka na zuwa donc bato balingi basalisa famille ya Eveline baezite te baya kosalisa baya kosunga neti première dame ndenge asali ndenge nasololaki na ye na insistaki nasololi na ye mingi tellement aza mama motema malamu yango wana tindi mpo na aide na matanga oyo ya Eveline. Ok, merci beaucoup. Alors, maman, nayebi ke botika soma porte pour elle. Maman nayebi te so kopesa biso numéro. Bazo pesa numéro ne tozo ça jusqu'à présent to ça la ka numéro EV. Numéro puisque bato belé bazo benga kaka nango. Pesa biso yango bino mo dans cette babengi na numéro oyo baza bino mbamo. Pesa 85. Pesa numéro. Eza 080 et plus 243 85 57 344 53 Nasuka. Oui. Plus 243 85 57 344 53 Nasuka. En tout cas, bana poto nyo surtout. En tout cas, ceux qui bengi na numéro oyo, bokozwa mbala moko famille, bokozwa mama, ekosala bien. Ndeko na biso Eveline azali soute, matanga ezo senga kaka mbongo kaka. Au moins 10 fois ekosala biso bien. Bandeko na biso ba journaliste tolobaki to ça la liste soit na numéro oyo soki eza na M-Pesa to tia cotisation to za ebele soki tobi to tia ta $10 soki 100 personnes batie $10 wana en tout cas ekosala pe monter à bien bandeko na biso surtout ba journaliste ya ba journaliste ya TV ba journaliste ya presse en ligne vraiment tozala na solidarité namoni bandeko mosusu tout ça ba gilet botalatala bozoleka na ba TV bozoleka na ba TV bolo ba n'importe quoi que journaliste ya internet azana doya okendo filmer na matanga Eveline te kaka biso nde toluka solution parce biso ya to solo lipo première dame tinda batu bino ba boleka na TV botsa neti ona il faut poser la contribution batu est-ce que mama bosola kina ba journaliste mo que non base la bino ba contribution Parce que la journaliste mon côté, puisque journaliste elle n'a pas la contribution, puisque adresse ses alias, puisque biso nde toza ba bonte Eveline. Donc nous sommes comme on a biso pour na lisali ici et pour les kala la journaliste ndenge ndenge bolobi bomona ki première dame atindi bino boye comme on a biso ça pour. OK, merci. Alors, masolona ya ono contribution ba l'expert no gilet botalata en tout cas Gilet botalata no l'accès biso ba papier o zoki na l'état pour ça biloko ba pour famille abaye biote. Donc botika ba distraction pa pamba o to alingo liambongo na sima Eveline. Donc botine la journaliste mon côté mbongo. Mama lupango wa za numéro combien na? Toza na direction na biso za direction maman colonel toza na Kimpaka numéro 66. OK. Kimpaka numéro 66 hein au côté ma colonel na bandal au côté ma colonel deuxième avenue. Donc tu ni Kimpaka 66 et pas Eveline yango wana ozana $10 $50 $100 $1000 nenge ma Denis Aotina msusu $15,000 na ye yakamba la moko nde na famille. Donc ils ont malambo ba association na binote bosa ya lokuta. En tout cas merci maman nengo lobi boyebi makambo wana te ya ba contribution ba sa la bino donc ça li biso bien. Azalaki ponanga plus cher aîné nangai et puis moi na tangi moi na zo sala moi na ya valeur la perdre penza moi na kati ya libota balo bala bango nde bakoyi koloba kuna na koyi kotia naza kuna te pasi oyo naza nango nzambe kai moko yebi ndenge akolongola ngo naza wana te na bango pe bakufa bino pe bokufa te wana liwe zanzela moto nyonso alors cimetière ekangami ubie kuna na morgue bibembe moso eza te kaka ya ye non alors sœur nayebi te yo nde oloba liloba suka po tokabwana na biso
N'habite le basura nini au passer sur la famille, n'est-ce pas kabwana. Mais non zonga ndenge na ye nazokende sikoyo komona mama comme ça na ebisa ye parce que abali na ngana to état de besoin ndenge olobi ke apesaka oyo akoki kopesa ye moko yebi nde bakundaka Eveline fo bakunda esika ya bien bino moko boyebi bajournaliste fo bakunda esika ya bien nga mpe na otoyebisa ye kaka olobi parce que akolanzango mpe mama nga naza wana nga aza toujours na ser nasi tokoya lisusu koya na biso ya mibale eza nde solution mbala moko po première dame oyo aza na minute oyo azokosa kutu na eloko daye soki alobi kaka liloba moko makambo nyonso esili donc bozala calme makambo akunda Eveline botungisama lisusu te ndenge deja bomoni toye boye kokundama Eveline bomitungisa lisusu na eloko te donc makambo nyonso eleka kimia donc na ordre pe lisusu mon frère oloba eloko bon ezaka bawa soki eza na pasi sur la journaliste yango na osenga mpe na bakonzi na biso ya UNPC kasonga chilunde bajean marie kasamba na Kinshasa bango mpe batya loboko na poche parce que eza ndeko na biso koleka so journaliste nde akofi tozala mpe na bakonzi oyo bagérera biso na kati ya province mpe na mboka mobimba bango nde mpe batya loboko na poche mpe bango mpe bameka kodiscipline bandeko na biso misusu oyo bazobetisa mwa famille mabaku parce que eza bien te kobetisa famille mabaku na ntango ya pasi ndeko akufi bofilme ti na douche wana eza koluka kosaliri basoyo mpe douche langa eza douche langa mpe eza propre bakaro soko basali wana etali bango mpo moto aza na éducation oyo aza na mawa akoki kosala babiloko bango basali te. Merci beaucoup. Aza kuna te mama pasi oyo naza nango bango bayebi te na père de mwana ya valeur azalaki na baprojet mpona baleki aza na charge ya bana leki na ye atangisaka bango na école privé nyonso evilini kaka atiki mwana te Eveline na boti na ye. Merci beaucoup maman merci okosusa toremercie mama nde famille oyambi biso Eveline aza dia ndeko na biso na kati ya mosala oyo aza mpe nde mama alobi journaliste ya monene biso mo toyebi po meme baleki na biso bazouta ifasiki balandaka exemple na ye bazware comme modèle aza mama oyo ya journaliste asali mosala mingi na mboka oyo bayebi yango wana biso bajournaliste fo toya toye bapeke oyo akufi aza ndeko na biso mais asali mpe aza exemple modèle ya monene alors fo torendre ye hommage na respect. Merci beaucoup tosuki wana. Jésus leur dit, allez dire à Jean, ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu, que le boîtier marche, que le sourd entende. Moi aujourd'hui je témoigne la